Voilà, qui n'est bonga, Kinshasa, ezobonga, Kinshasa, ezokoma kitoko, Kinshasa, ezokoma. Ah, et là, tel sur les APMB, babi toujours on a système, toujours on a projet. Il y a moi l'amboka, Luto maire, il y a Kinshasa, il y a comme on a Daniel Bumba, Lubaki, babi Kinshasa, il a télé ya Sika. Mesdames et messieurs, il y a eu remise et reprise mukolo ya jeudi 20 juin 2024 mai. Et là, comme si la population congolaise est remise et reprise en huis clos. Donc, beaucoup de gens ne savaient pas que remise et reprise est salama qui déjà. Donc, à part ça, était vraiment actualité politique mesdames et messieurs, il y a quelques points autres élaborés au cours de l'émission Oyo. Néango, na pesi bote na mingi na bino oyo bozui libaro kitoko ya kolanda biso nos très chers abonnés ya tindika télévision na longi ba chaîne na bino bolinga kamakasi ya la chaîne qui donne les informations dans le temps réel tindika télévision o wapi mwana mboka Rufe qui sombe de London pays papi Kelly bazala tout le temps wana pona ko aider pe ko orienter biso toujours na système ya kalenga on kale technique mesdames et messieurs bienvenue na cette émission oyo wapi ngai Dorcas Batolo la touche de la presse congolaise nazalaka toujours wana pona ko pesa bino ba ndingisa na oyo tali penza mboka na biso o na lingaka makasi yango nazalaka vraiment la poster ko kabola surtout ba information ya sikana bayi internaute bayi abonné ya biso ya tindika télévision pe na sinele bino ki na sima ya caméra tozali na rabilema ba lubi cameraman ozo sala musala na na bolingo nyonso malgré mais après c'est mbote mingi na mwana mboka Claude Lubata depuis London, Paul Kalema depuis London. Balubi balandi manene ya tindika télévision, pe papier tout le grand du là. Lucas Sinate ya Jésus depuis London. Bossaniote papier tout le grand du là. Babi tanti zama se ya papa Edo, hein? Sans oublier l'agence sûr il y a Charles Mbongo contre Mbongo Balbi. Oh tini bono kakalelo oza mobimba. Mesdames et messieurs, Maître Emmanuel Ndongala on a le mingi balobi déjà aekin balobi makambeza malamu makambeza kitoko ya kosakanate voilà bon restez branchés toujours na émission na bino oyo pona ko pesa bino penza bandingisa na oyo tali actualité politique ya mboka na biso melelo nazanga mokote naza accompagné na invité na biso moko lelo ye komo na ina ni komo na ye Chamboui donc Chamboui azali pekaka parmi ba communicateurs ya IDPS. Bonjour maman journaliste. Bonne santé. Santé kitoko maman Nabiso. Oui, par rapport à conjoncture Mboka Nabiso, ba Kongomani balela ki trop gouvernement Souminia et Bima ebimi et les autres lela ki trop remise et reprise salima oyo wapi le maire actuel il fallait qu'il azo et bon Daniel Bumba je vais dire hein à ça la remise et reprise non Gentilin Bilamba ka ozala ki bongo gouverneur sortant. Mais à notre grande surprise, tout le monde est remis et repris de Salami Nalomba au Penza, Baimbo Kabalobe Salika 30 minutes si je ne m'abuse pas. Donc pas moins de 30 minutes, je vais dire. Directement, Sali, mais notre grande surprise est que Jatiningo Bilambaka, Azalaki absent, puis Atinda Kibongo, Mwanamboka Charles Mbutambutu a représenté. Na kati ya remise et reprise wana malobani ni okoki koyebisa na bayi internet oyo bazali komi mituna tellement ebele na oyo etali remise et reprise oyo elingaki ezala activité monene ya mboka na biso to événement monene ya mboka na biso mais yango esalemi na ndenge oyo population ebandaki kozela te. Merci maman mpona mituna otuni ngai na bandi nanu ne bandeli ndenge olobi par rapport ya gouvernement ya mama Judith Tuluka biso bakinois biso bakongolais to adeya na esengo makasi ndenge kinois nyonso congolais nyonso bipai azalaki abandaki kolela ete gouvernement eyebima te ba institution eyali kofonctionne te par rapport ya ba priorité oyo toza nango na kati ya mboka na biso elelo toza na gouvernement oyo eyali kokambama na mama na biso oyo azali moko ya ba compétent na kati ya République démocratique du Congo. Coup de chapeau parce que ba prémisse c'est-à-dire ba signe ya liboso oyo mama Judith ayali kolakisa par rapport à dévouement, il y a Moussala ou Akosala tout au long il y a 5 ans oyo coup de chapeau na maman Nabiso et à l'ensemble du gouvernement parce que tout le monde ba gouverneur ba ministre belé il cherche à se démarquer dans le secteur naïe entre autres monsieur Constant Moutamba.
ya kolobeza ebele vraiment na secteur wana mais coup de chapeau na détermination o bana yango to moni même ministre ya finance oyo monsieur Doudou qui est aussi déterminé même dans makambo ya paiement ya salaire ya ba fonctionnaire coup de chapeau mais to na ville province ya Kinshasa remise et reprise ya monsieur Daniel Bumba na Gentini Ngobila Mbaka toyebi bien ndenge Gentini abriaki na gestion opaque ya République donc gestion moko ya mabe makasi a se verser mingi na détournement et puis na ba réalisation ya ba ouvrage moko ya lokuta à travers la ville par exemple les ebele na secteur ya Nzela banzele belé salemi awa sous Gentini Ngobila ce sont des routes oyo liées misolo ya l'état mais au rotala boye 10 mois après 11 mois après banzela wane baby na ana kanda makasi na secteur wana exemple ane ke kende na bongolo na kalamu otala qualité ya nzela o ba uti ko salela biso pendant que amaluku tozana banzela oyo ba belge batonga depuis qu'ils étaient au Congo tilelo banzela wana eza donc na secteur wana na ana kande bele yango nde na pesimbela na monsieur Daniel Bumba merci Daniel Bumba o azali gouverneur nouvellement installé ba notifié ye mais musala ezela ye eza musala makasi message na opesa ye d'emblée avant de commenter o ezali remise et reprise na ye d'abord par rapport ya souci à population to yebisi na monsieur le nouveau gouverneur que aponana nous ba entrepreneur oyo akosala na bango musala o bakotonga biloko oyo eko bénéficier na république toza na posa ya banzela oyo kozala banzela ekosala plus de 20 ans plus de 25 ans. Alors, nous n'avons pas intérêt na gestion de Daniel Bumba parce que Toyali ko défendre Daniel Bumba partout, place Tozali en tant que parlementaire debout, en tant que communicateur, il y a parti au pouvoir et principalement à la 10e rue, chaque jour tu défendras M. Daniel Bumba parce que nous l'aimons, parce que Tolingi changement dans la ville province à Kinshasa. Et ce qui a répété le même scénario, c'est-à-dire que ça la lisusu na baeba sala ki na Gentini Ngobila principalement dans le secteur Yanzela en tout cas ekozala échec et puis biso nyonso toko échouer parce que batu ba omona biso ba olanda biso à tout moment que nous défendons gestion oyo Daniel Bumba aye pour asala na kati ya ville province à Kinshasa et ce qui a échoué nous aurons du mal ya kotelema liboso batu kopesa message to moni ndenge cérémonie ya remise et reprise et salemaki Monsieur Charles Mbutamuntu a été délégué et pas à Gentini Ngobila Pote à Sala intérim naé a remplacé a passé flambeau et puis tout ça s'est passé dans discrétion parce que beaucoup de gens bazala qui informé et le liboso ezabou Gentini Ngobila sachant que ce qui ayaka na cérémonie wana population congolaise quinoise en particulier alingaki a sepela na été parce que yé moko na motema na ye en tant que mutu il est conscient ya mabe oye asali na Kinshasa ya mabe oye asali na bakinois parce que monsieur Ngobila a komaki à un moment donné ko indisposer population par rapport ya musala o asali toyebi ba makambo ezebele même makambo asalite na Kinshasa kinu bopeto lelo tokoki komituna et c'est passé où tout cet argent o ebimaki na volonté ya mokonzi ya mboka pote Kinshasa est rayonné, mais celui qui devait exécuter une vision a foulé yango au pied. Il ne pouvait pas koya na remise et reprise parce que a bangaki que population peut-être a kokaki ko s'en charger naie. Mais bon, qu'est-ce que nous allons dire? Ce qui est salemi na discrétion, Daniel Bumba a côté en fonction. C'est ça le plus nécessaire parce que tout le monde qui même tant ouye moko Ngobila a kotaka na investiture naie, na remise et reprise naie. Basalaka, batapage belé, mais finalement ça nous a amené quoi. Donc à un moment donné, to sepeli na discrétion oyo makambu ya entrer en fonction à monsieur Daniel Bumba et salemi mais essentiel parce que le plus essentiel pour na kinois eza basalela ye tapage belé na cérémonie wana te babi misamisolo belé te bon. To féliciter Daniel Bumba parce que quelque part à sepela quitté a mobilisé batu belé a moyen à l'État en jeu pendant que la population quinoise a posa ya musala sur terrain a posa na ba solution na ba problème na bango donc ça c'est une intelligence on a na yali ko féliciter de la part du nouveau
gouverneur il y a ville province il y a Kinshasa parce que vraiment il y a eu complicité du côté Gentili Ngobila Mbaka était absent, il y a eu sur l'absence il y a vice-gouvernorat sortant honorable Jeko Komulumba et pas quitté. Est-ce que ça ba yokanaki ba yana bango teto yekutu Jeko Koto moni vraiment il y a eu même pas un délégué de sa part qui représenté pour na ba la remise de reprise et les kanakito konyo. Merci maman pour na mituna. Tolo bakaboy et toyali ko répéter yango. Le problème na Congo. Le problème est pas à Congolais culture il y a démission et zalakate. Donc Congolais pour naie il faut kakaye azala. Congolais bon pour na baïba yali ko comprendre même nous avons déjà compris. Au moni batunyo surtout au Tangiwana. Qui sait ce qui est yali likunya. Ce qui va sepeli na Daniel Bumba parce que ba yebi que ndenge Bumba aye na vision oyo il y a parti au pouvoir il y a eu des pèses au ezali le peuple d'abord. C'est-à-dire Moussala Daniel Bumba kosala pendant 5 ans naie et kosala était Congolais non surtout Aïna, bah Monsieur Gentili Ngobila et consort. Voilà. Et Ali Likunya, s'il n'était pas venu, donc tokoki pe ko s'inquiéter pendant te ya motu ya pona biso ba Congolais et ça entré en fonction il y a Monsieur Daniel Bumba parce qu'il y a ko bénéficier d'un soutien total il y a population quinoise et principalement topé particulièrement dans soutien total il y a ba communicateur il y a IDPS au Tozali awa na 10e rue na siège na biso il y a politique congolaise ndenge tolobaka place oyo révolution ya Congo et bandelaka c'est ici à la 10e et ne place to pesa qui aval na biso tant to monaki ba autorité na biso non surtout ya parti ko pesa soutien na bango na confiance na bango na monsieur Daniel Bumba et biso pe lokola bana ya ndaku totali tolobi oui il mérite parce que abunda pe bitumba oyo biso to yali pe ko continuer na ko bunda tina mukolo ya lelo donc to mitungisa te Congolais a mis posé pendant question pourquoi Gentili a quitté pourquoi Ayaki ce qui est sûr c'est que Gentili Ngobila s'il était sérieux mais il a démissionné kala je mets quiconque à défi ce qui Gentili Ngobila zalaki sérieux a koka qui ko démissionner kala to monaki même au nani observateur il y a dépenses publiques ayaka à un moment donné ko lobela makambuya gestion opaque il y a misolo ya l'état ou soit il y a province à Kinshasa et pas Gentili Ngobila tant azouaka problème même na ba propre nani travailleurs il y a hôtel de ville oyo balela qui plusieurs mois d'impayement n'attend wana il avait été démontré noir sur blanc que a détourné qui bambongo na bango c'était en ce moment là que monsieur Gentili Ngobila qui ko démissionné pour sauver son honneur biso to décrire qui nanzela ya ba média oyo ezala makambu ya zandu ba mafia non surtout oyo Gentili a organisé qui tout autour ezala misolo ya kin zéro trou to lobelaka yango et c'était en ce moment là s'il pouvait suivre maloba oyo ya ba parlementaire debout maloba oyo ya ba communicateur ya parti il pouvait déjà démissionner pour na ko sauver honneur na mais ti atinga miti à la veille ou soit au jour J il y a remise et reprise na moninga na au lieu d'être là à boy menga na omona ngo problème te essentiel tozui oyo bisoto bandai ko luka c'est lui qui est la confiance des Congolais des Kinois en particulier bozela bo mona musala ndenge Daniel Bumba ko sala donc Kinshasa oyo solution na yango tosi tozui dans peu de temps il va frapper fort na ba réalisation to uti ko mona même cabinet na ye cabinet actuel gouverneur ba uti ko pesa mibeko balobi artiste musicien ata moko te na banzembo na ye a dédicacé le nouveau gouverneur ba pekisi elokwana c'est-à-dire elakisibo et ya simple pour na comprendre ngo Daniel Bumba aye ko sala tapage na gouvernorat ya Kinshasa te topé na hôtel de ville ya Kinshasa te aye li tapage te il est conscient aza soucié na musala o yali ko zelaye c'est pourquoi au monde même na remise et reprise wana pas beaucoup de tapage pas beaucoup de sonorisation pas beaucoup de makelele vous comprenez c'est-à-dire na o sepela na ye makasi parce que je sens que l'idée ya Sphinx ya limité idéologie ya Sphinx même idéologie ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il y a discrétion et ça na kati ya Daniel Bumba en tout cas coup de chapeau to yali ko rassurer ba Kinois bazwa mal na bango en patience parce que
mutu oyo tozwi lelo na gouvernorat ya Kinshasa, c'est un fils maison, c'est mutu o azana bolingo na détermination ya ko changer makambo na kati ya capitale na biso. Cette fois-ci Kinshasa mérite mieux et Kinshasa est rayonné lokola ba capitale mususu ba Pretoria, lokola ba Nairobi, lokola même tokokende même loin na koloba ba capitale étrangère lokola ba Bruxelles wana. Kinshasa nous avons tout, tozana nyonso. Donc tokoki ko kamwa te tope ko banga te Bruxelles to banga Paris, non. Nous avons tout et ezaka problème ya volonté. Tala ndenge mokonzi mboka atie volonté. Exemple muke kaka. Tant mokonzi mboka koti na pouvoir, oyebi situation ya bakuluna ndenge zalaki. Qui pouvait croire que un kuluna akokaki un jour komata na avion akende libanda ya mboka? Non, je parle du dehors du pays, donc à l'étranger. À okende na libanda mboka, principalement en Afrique du Sud, kokende koyeko la misala ya maboko. Biso ba yeyo to finga bakuluna, mais nous n'avons jamais sorti de ce pays malgré que tous les intellectuels. Mais lelo mokonzi mboka azwi misolo oyo babandaki kozwa batonga ba université na Tanzanie, misolo ebandaki kotonga ba gratte-ciel ba immeuble ya kitoko na Rwanda kuna, lelo Kigali e komi ndenge zawana misolo mboka Congo. Et Félix Tshisekedi a désaffecté misolo wana au profit ya ba étranger. Lelo e komi ko salela mboka na biso. Lelo un kuluna peut conduire même une locomotive, c'est-à-dire train. Kuluna a la capacité à conduire. On a pris exemple, on a pris sa volonté. Tant que volonté y a, tant que détermination est là, on peut changer cette république. Tokoki ko changer Kinshasa oyo, ba Congolais nyonso ba Kongomani place ba yali kolandanga, bandi melanga ke avec la volonté ferme ya mwana mboka Daniel Bumba, la capitale Kinshasa et kozala lisusu même capitale auto yali ko décrier les lotés. Et nous avons déjà un vent nouveau et tozela topé ça temps en temps et nous témoignerons à Wanaba Média ba réalisation et belé. Merci beaucoup. Tu as témoigné la réalisation belé que Salma Awana Kata Kinshasa, mais vous oubliez en ce qui concerne les gouvernorats tu as remarqué il y a eu une démission volontaire. Il y a Mwanamboka Stéphanie Mbombo. Hein? Est-ce que ça pour comme disent les autres là, je vais dire pour ne pas blesser ceux qui nous question à chaque moment. Est-ce qu'il a démissionné parce que la place na tellement manière il n'y avait pas gouverneur ministère oh ils ont mis qui côté ya maniema yangwana basengi na Stéphanie Mbombo a démissionné pour comme ambassadrice na biso na kati ya Brazzaville. Est-ce que c'est vrai ba réaction wana? Aussi to pesa ki point de vue na biso na situation ya Stéphanie Mbombo et lelo to yali ko répéter yango lisusu pote Kongomani bisika nyonso to ayali alanda biso. D'entrée de jeu, na yali ko féliciter d'abord maman Nabiso, ex-ministre Nabiso, délégué na makambo etali économie et climat. Voilà. Azalaki ministre délégué à économie et climat, pré-ministre et environnement, c'est-à-dire pré-madame Eve Bazaïba. Coup de chapeau na Stéphanie Mbombo, na démission na ye. C'est une décision douloureuse, oui. Donc parce que na uti ko lobango awa na ka ya Gentini Ngobila. Congolais azana culture ya démission té. C'est-à-dire pour les Congolais, il faut y azalaka. Ceux qui assis à commis place au ba o lia bien, ba o mela bien, a koki ko démissionner ko tika yango te pona ye et ali liwa. Or, na ba mboka tout otoyebi, o ils a développé les lots. Ces pays-là, ba yali ko fonctionner malamu c'est au moment où muto amoni ke asali mbeba topé faute grave na exercice ya fonction na ye. Moutouana andimi ko démissionner et ali ko ça la fierté et puis honneur et puis et tombe la kapé mboka. Mbemba nini Stéphanie Mbombo sala ki pona se démissionner. Merci. Stéphanie Mbombo toyebi que azalaki ministre ndenge na uti ko expliquer awa ministre délégué na makambo ya économie ya climat. Donc azalaki na tutelle topé na direction ya Eve Bazaïba lokola titulaire. Voilà, si ko a tombé na mbeba o to bengi usurpation ya pouvoir, c'est-à-dire yo osali eloko
ozana ba supérieur na yo. Mais avant osala eloko songolo pakala, il faut autourner avis à supérieur na yo, mais yo o agir yo moko, c'est-à-dire on négliger topé au minimiser autorité ya supérieur na yo. Au sali usurpation de postes. Pour mboka chamboui pour na explication qui te repesi na ba congomani pe ba congolais nyos o bazali dans le monde entier. J'espère que basi déjà et wa bango yano. Et bon to moni mo na mboka Frank Diongo akei moi voyage mkele ba bien yango exil. Est-ce que ça une façon ya ko escroquer biso population mentalement ya ko retenir nini pour na Frank Diongo? Frank Diongo c'est un aventure. Bon, faut se référer dans la vision Kamba biso kati ya Paris na biso Québec c'est Kampala. Avant makambo ya exil, je me souviens na matinée politique moko naoloba te avant makambo soit disant donc scénario oyo ya exil ya Paris avant esali Lucien Kabuya alobaka awa na matinée que Frank Diongo abandaka kobenga ye de temps en temps po bayamba ye epai ya mboka ye mpe bapesa ye responsabilité au niveau national. Ntango eloko wana esimbaki te, voilà, le monsieur était frustré depuis kala. Siko nga moko na personnellement, ça ne m'engage que moi. Ngana bando kanisa ke kala mingi te, Frank Diongo a rejoindre Corneille Nangaa. Moi je croyais que ça allait se passer comme ça. Ce n'est pas aussi tard, total parce que va frustrer ma première délai, soit il se sentir frustré, soit il faut se révéler contre ceux qui ont vu l'autre côté, il faut se révéler contre le public. Pour éviter dans les jours à venir, ceux qui ont appelé les prochains, le voilà Jean-Jacques Mamba, le voilà Henri Magie. Quand il y a le baki en haut, c'est quoi cette histoire là aussi? Diongo Frank, les frustrés de la République, où les lois ont commis soit des gens exilés. Tu sais que le Katoumi a commis ça dans les médias internationaux, entre autres France 24, dans TV5. Katoumi a le baki depuis très longtemps, justice à Congo, vous allez dire justice manipulable. Mais depuis qu'on est arrivé à Tshisekedi au pouvoir, justice à Congo. Tant qu'on se sentir que monsieur le voilà, mais nous sommes déjà licenciés, nous sommes déjà gratuits par le parlementaire de Boya. Je vous assure, je ne vais quiconque pour débattre dans la même sur les médias publics. Les grands médias, donc, nous allons leur prouver que nous avons des compétences ici. Mais pourquoi nous sommes aussi rebellés? Pourquoi nous sommes aussi minorité? Pourquoi nous sommes aussi exilés? Donc, bref, il y a des gens au Batanisi qui sont priés donc c'est presque la même chose. Batanisi qui sont priés à ça, on a pouvoir faire à y aller pour gérer le par rapport à la il faut à se révéler. C'est-à-dire à l'échappatoire au Abosal pour nuire l'intérêt. Oh, ce qui est modèle pour la patriotisme, ce qui est l'esprit nationaliste, Frank Diongo a et à lui seul, nous devons grandir. Pourquoi n'a pas Frank Diongo c'est là reconnaissant. Là, si tu sais qu'il a béni sa guille. Non, à Kokaï Boloba. Donc, il y a eu profiter de l'occasion pour conscientiser pour l'humanité. Personne ne viendra développer ce pays. Il y a un intérêt personnel, un intérêt privé. Est-ce que vous croyez que nous n'avons pas besoin de gérer? Donc, nous n'avons pas de capacité pour gérer. On a aussi étudié. Mais nous devons croire que dans mon plus il y a eu soutenir moi dans le c'est pourquoi? C'est parce que nous aimons d'abord la République. Avant, il y a eu Fati. On a nos républiques. Et quand on a dit que Fati a eu autant pour la Nzela Malam, à Osala Moussala Malam, intérêt à moi. On accompagne Fati parce que c'est sensationnel, parce qu'il y a des sentiments. Non, on a fait un jugement pour conduire sur l'option, il y a qu'à soutenir. Alors, il y a eu commander abusivement le dossier à Frank Diongo. C'est la même chose que Corneille Nangaa. Quand Nangaa a mon avis, Bakary Mounienaye, Oyo a nous donné par mois, voire par année, et à mon avis que l'État congolais a récupéré. Pas Congolais, nous tous à la maille, mais c'est Frank Diongo. Atayo Moko, papa, Atayo Moko. Entre parenthèses, Oyo Bagaros à la vérité.
vous étiez réellement un intellectuel, au cas qui n'a pas jugé décision avant de exécuter. Au cas qui même s'exiler dans l'Afrique du Sud, au cas qui même s'exiler dans Zambie, même en Tanzanie, un pays frère, c'est-à-dire mon africain, le même en Nigeria, pas de problème. Mais puis au pays, on a à Bruxelles, en Belgique, on va au premier exilé soi-disant, exilé de passage. Mais vous oubliez, au beau sanité, Patrice Emery Lumumba, trois amis de Konalo du sang, votre frère du sang a été vendu par les Belges. Les Belges ont commandité la mort de Patrice Emery. Est-ce que ce qui est autant au Costa et pas à Bayo, Baboma, Konalo propre, frère du sang, on a mouté la terre, mais tout ce qu'on a mais ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé comme on a décidé au salaire. Non, c'est pas possible. Au Coca, il faut ça la même en Angola. Personne n'allait de l'interdire. Vraiment, tout le monde a mécanisme. Parce que Belge, vraiment, est-ce que Belge a dit Congolais? Est-ce que vous assurez que Belge a dit